Salut, cas grave, ngala salut. Oh mon Dieu! Nasi kuna nakalate. Kande na ebisaki bino kena masolo yango ezongi avec chichi na dona na kometa bino kena opetela bino masolo ya kati e masolo ya kati na chaîne YouTube moko oyo ezocartonne Kinshasa Connexion Brazzaville Paris France Kulu Media TV. On sait qu'on a dit nous s'abonner massivement parce que avec Kulu Media TV la vidéo masolo oya kati oye bon maman to kobinisa mo maman je demande s'abonner na site na biso et il se bon gentil pour s'abonner massivement c'est ça kaka moko ce site wana vraiment na oye s'abonner na méchant mabe et na ka bino na ko bete la vidéo masolo oya ya ko bon maman biso ko binisa yango to dévoiler yango avec le succès na je vous demande hein pour s'abonner la Mbote na bande konanga sur Kuli Media TV. Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence, KMTV. To pesibino longonia na ndenge bozali ebele ya continuer ko s'abonner na chaîne na biso pe kolanda biso. Lelo toza na nouvelle moko ya mwa mawa mais ezana doute. Alors Kuli Media TV ou ezali chaîne ya investigation pe ya recherche. Et ça, il y a une analyse ya likambo. Mais avant tout, toko kolobana kombo ya équipe nyonso ya Kuli Media TV ba souhait na biso nyonso ya ba bonne fête ya Noël oyo uti koleka pe toko pesa bino lisusu avant toko tana bonne année ba souhait na biso ya bonheur pona année oyo ekoya boza malamu na ba mabota na bino pe bisika nyonso bolandaka biso. Voilà, donc pour revenir à sujet Nabiso, tout le monde les réseaux sociaux, dit na ba réseaux sociaux où il y a vraiment il y a makasi, le roi ba Wikipédia, bazo tcha entre guillemets liwa ya artiste Nabiso ya munene auto bengi matumona defao. Bato ebele ba komi, bato ebele ba lobby, pe histoire koute zolo ba mak defao azaki na ba concert moko ya kobeta na kati ya Douala. Et que avant concert wana azalaki na chambre na ye ayokai ba malaise tina niveau ya kokota na coma ba bengaki police puisque bato bazako zela ye na spectacle le quoi bazaki na spectacle bazomona été ba komi ba 2h 3h du matin des fois bazako mona na te ba tindi bato ba position ya artiste akotaki na pongi ya makasi pongi wana nzokande coma soit disant nyonso wana tozolo bango na ndenge tozokela ba masolo. Alors ba masolo bimi tout à l'heure awa ba chaîne ebele epanzi yango déjà ba lobby que général Defao akufi na date ya le 27 lelo na mboka ya Douala na Cameroun. Ici il fallait se produire. Mais biso en tant que chaîne ya investigation to meki kotala nano avant to bimisa lisolo yango penza na poisa. Toluki to kundola poto yeba mais to yokomona que batu na ye misusu ba pembeni na ye ba proche na ye ba bimisi pe ba vidéo ya Defao atumona azako loba alobi aza en forme alobi aza en vie bolandana nongo bongo to continuer kolobela ko décortiquer lisolo na biso. À tout de suite. Salut. Cas grave ngala zali na zanano oya kufi wana ezanga te nga zanano
na obela te na pe na bonne santé ngai te wana na kufi nga naza baluka mutula ba balingi baboma me ngai te. Le général de Fao est là en chair et en os. Merci beaucoup, ciao, cas grave. Salut, cas grave, nga nazali, na zanano. Oya kufi wana ezanga te, nga zanano. Na obela te, na pe na bonne santé. Ngai te wana na kufi, nga naza. Baluka mutula ba balingi baboma me ngai te. Le général de Fao est là en chair et en os. Merci beaucoup, ciao, cas grave. Bandeko nanga ya Kuli Media TV bouti kolanda bino moko le général de Fao aza koloba na moninga na ye cas grave aza kopesa message non seulement en vocal mais il y a vidéo comme quoi akufite aza bel et bien vivant et en plus aza kobela eloko mon côté. Alors bon toloba nini to ebite vidéo oyo pe to koyebisa bino te soki ezali ya lelo soki eza ya kala soki eza ya ndenge nini po bato babimisi yango pe tozoyeba intérêt babimisi yango te pour le moment. Mais tant tozomona ba média lokola Wikipédia aza koloba na kati ya ba brochure na ye na ba sortie na ye ya ba nini que général de Fao aza lisusu te mais atyango entre guillemets parce que ye pas koluka vérification. Ça veut dire que son wana ebimi pamba te balobaka milinga et si ka ezo obima ebimaka pamba te c'est que moto eza na se. Bon to ebite to koyi ko souhaiter pété mabeye la artiste na biso monene lokwa général de Fao mais makambo eza ebele na mokili oyo. Général de Fao na niveau international o azali c'est vrai que soki azana na mbeba eka kufite to azana hôpital esika ya pasi bato ebele bakolinga pete ya famille na ye to pe entourage na ye to pe ba manager na ye babimisa ba maloba ya mabe ndenge wana que général de Fao akufi. Donc tout est à vérifier encore. Les équipes il y a Kuli Media TV baza sur le terrain déjà bakoye la biso ba sango d'ici demain matin pour toyeba vraiment likamango eza ndenge nini. Mais toujours koyoka pe témoignage mususu mais wana eza audio. Il y a chanteur oyo babengi na kombo ya azaki pa de Fao eza kamenga te mais oyo mususu akotaka epa ya Werason kombo na ye kozongela ngai yepe asali moi témoignage na ye mais tokoluka toyeba éventuellement na nyonso wana soki eloko asolo eloba mito peza mongongo na ye ya solo mutu aza koloba que général de Fao a zwaki bokono na kati ya Cameroun. Voilà à peu près ce que tozaki a koyebisa bino tozotikela bino moi quelques images du souci à général de Fao et puis beso na bino to monani lobby poto pesa bino ba ample résultat. Restez connectés, restez vraiment scotchés, continuez à vous abonner. Bo pesa na penda ba sango ya Kuli Media TV na kati ya mabota na bino esika ba dekona bino parmi vos amis, parmi vos connaissances. Batunyo so ba s'abonner bobo sa ko liker péter ba vidéo na biso pe surtout botika la scotché pour lobby eza ya Zambe lobby eza ya bisote. Merci beaucoup. Tokutani na mikolo ezoya. Bagi Moller soki na Abidjan bakendaki concert na babozi sope na Bagi Moller soki na Abidjan bakomi kuna pe concert esilaki bazongi ina bazongaki ba mission na ba Montana bazongi via ke Douala e moko ake kuna ke sala malaise. Ah bon? Donc ça fait déjà un mois, soki 3 semaines. Oui pour na mona ba tourner na nini kuna ma wa trop. Ake kuna siko kendaki tournant sila ki fallait azonga ya ke Douala ake Cameroun. Tant ake kuna siko ke sala malaise. Donc melinga bona uto mona na Facebook na bulango ka avancer ne message oboma bomae. Il malo akufi. Il a kiri parce que na bengi Montana zolela. Basanga ngom mistake ya. Absombelinga maratro. Yo, na miki lubeza na nini na kini. Ngana zonga ngana za na kini awa nazo penser nde lobby nazo vol na comme
Douala na landaye, poza ye moko kuna. Ah ouais. Ah. Ok, c'est bon, président. Ouais, ouais. Courage, gars. Ah. nayebisaki bino kena masolo yango ezongi avec chichi na dona na kometa bino kena opetela bino masolo ya kati masolo ya kati na chaîne YouTube moko oyo ezokartone Kinshasa connecté en Brazzaville Paris France Kulu Media TV naosema na bino bosabone massivement parce que avec Kulu Media TV tokopetela bino masolo oyo ya kati oyo ebombama tokobimisa ngo mamba chedemona s'abonner na site na biso et is de bon agence pour s'abonner massivement c'est ça kaka moko ce site wana vraiment na oyo s'abonner na méchant mabe nena na kabino tokopetela bino masolo oyo eza ya kobombama bifo tokobimisa yango to dévoiler yango avec chichi na dona justement pour s'abonner na site na biso vraiment massivement Kulu Media TV